Bandeko tambola na mokilo mona makambo. En tout cas, on a habité fort que l'on combo immaturité ya moko ezoka moi. Le mot immaturité ezoka moi. Oyo yo na habité so papa banani tata moko soni boye. On aura tout vu sur les réseaux sociaux. Na moi et nganzambe, na moi sina mobali baka ndenge moko penza ce qui se rassemble s'assemble quand de balobaka. Et obi na bandeko na zangi maloba na zangi na sili mayele komona mamba lolenga boy mobale ko salela mwasi direct pona olakisa kindum ko etale kindumba ya mwasi ko ebisa batu ke mwasi oyaza na yaza mais il faut être malade siko tango yo oye ko exposer mwasi na yo koloba na batu ke aza légère andumba bizarrement oboye pete bozaka na yeme c'est que on a ba problème sérieux na mutu de yo ndimi ovana na mwasi ndumba na ndako c'est ça non. Et plus grave, on a direct mais non attendez. Dato on a habité est-ce que aza normal bato ba yebié. Aza normal namtu aza ba problème te. Donc parce que niveau ya bassesse oyo ezana ba congolais nga zo comprendre te ba mambo bato bazo ko sala na ba réseaux sociaux nazo yebate na omituna. Et réseaux sociaux ezali public. Il y a des choses oyo et ça va intimité. Nous disons comme moi c'est dans mobile. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux des football au réseau drame? Mais sur monique yo na moi c'est légère. Boyaye ou encore sur monique OK, tu es d'accord vivre vendre na moi c'est légère. Mais bon vendre on a beau ça vie na bino. Qu'est-ce que nous on a à voir? Si quand on voit c'est biso poto sane. Le poto yebaka que no yo za na moi c'est ndumba ndako c'est ça. Na epé moi c'est ango. Na ebi des années qui desperte. To izaka ne baloba bolingo les goûts les couleurs ne se discutent pas mobala motindo boye azana déjà koko bolimbisanga akobota mwana mwasi yango et tango yo lingi po monique bolingo yana agité mais bovanda siko mobala moya ko finga ka susu o mwasi modèle nini ya ko finga mobali boye comment on peut silter son nom mobali ya yoza ko finga et puis na miso abato tabande ko bobi ba couple ezai mabale ezali non inconcevable écart non niveau bassesse yana ba congolais na ebité faut luke lango kombo il faut vraiment ko luke lango kombo parce que bassesse yemoko aza d'accord te oyo
eza plus que bassesse yango alingi na ye utiliser bassesse te mo na ye te po nayebi te bandeko kaka nde bino moko bozomona baza koswana baza kofingana donc totiela bino baimage wana intégralité bomona. J'ai passé sur TikTok nakutani nango mais makambo nini oyo makambo nini makambo soni boye. Ça c'est la honte oyo loba kasaye, c'est vraiment la honte. Mais non, attendez, bato modèle nini bato ndenge ni bato lolenge nini après lobby bakokende kobwaka video na Facebook saloti mbanga baza kolia na mbanga batie musique. Mais franchement je sais pas nayebi te vraiment nzama sunga biso bandeko na ngai libala ezalaka elo aliseki te ezelo apamba te. Vous savez baboti toponaka te bandeko oyo tobotama na bango toponaka te, mais bacamarade oza na droit kopona. Il faut ça choix. Mobali il faut ça choix. Mwasi oyo obala il faut ça choix. Mwasi nyonso azala obala te, même mobali nyonso azala obala te. Mutu tout il faut za master na yo. Vous comprenez un peu? Parce que na relation nyonso amitié amoureuse normalement toyaka po na kobakisa un plus. Vous comprenez? Olingi mobali moko oyo po ozwa babenga ngoni en fait ta relation sur intérêt il faut ezala positif na relation tout tant olingi mwasi il faut ba bénéfice moko ezala il faut pas, certainement vous me comprenez. En fait, nazo luka momoko, ezo ki manga menabi ke ezo nganango. Parce que comprenez mon émotion. Ko vana ba moka ko ba anglais belé o ba mo français au moins okima des fois même linga le goma okima. Vous savez la relation il faut ko s'engager to pe ko zalana. Mutu o ebi ke ozo bénéficier. Tu vois un peu. Dans une relation bénéfice exact, intérêt mo exact. Na habité pourquoi vous en relation amoureuse, amicale, et ça ba master oyo. Il faut se rassurer que non, master oyo, dans la zala naie, na ba ça un plus, Et ce qui manque à gagner dans la relation, moi je vois pas importance à la relation wana. Les amis, c'est comme ça dans la vie. So le mot keliboso, linga ko zalana batu oyo bako apporter un plus. Ba on peut so coup de pouce. So olingi o keliboso na vie na yo. Linga o zo moi sito mobali o yebike ako propulser to pe ako pe so coup de pouce mo. Que moi si mo boy to mobali mo boy oyo na place au bénéficier au perdre. Na place au mata au kita na place au keliboso zozo ngasima baba sinete balolenga boye na bamibali ya boye. Une femme qui ne respecte pas son homme, c'est vrai le mari avait mal fait, mais quoi ko finga mobali en public comme ça, je sais pas na éviter ba éducation que c'est né. Et puis elo mobali a sali vraiment na éviter mobali alolenga boye nga en tout cas na ndimina tula son autre na anga mona mokila ngo problème te, mais je sais pas bolimbisa ngai parce que ça m'a irrité bozana ngo itete net bon ba ki na réseaux sociaux ya biso pe to ya peka na réseaux sociaux to lobela peka bango eza bongo na banda ko loba tala s'engager na mtu oyo na obakisa un plus au bénéficier na ezala amicalement na amitié et master masamo ebiketa bozala na bobeta ba masolo mo oyo et contribuer positivement et non ba masolo ka ezanga tina ba masolo mo ya pamba oyo ezoko apporter na mona eloko te botonga na bino kaka
Boana ba maman boya pas en mais mike baba 16 mois boye, je sais pas. Hein, to keseni penza na mokili mais ce qui est vrai nazoko solo la kande to mesana opesa toli ko ebisa bande bonanga ke. Écoutez, so bolibo kende liboso hein. Il faut luka ba relation oyo o bakisa 1+. Moi si mobali ndene. O moi si ndene. Motu mo ayena vie na yo. Kwa aya ko humilier yo. Motu mo na ayena vie na yo. Ka poza mal à la tête na yo. Motu mo ayeka na vie na yo. Pour ozoni sosima. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Donc moi si moi penda mobile moi penda do regrettaka pourquoi ozoye parce que avantage ezate elo ezate c'est compliqué en tout cas ça m'a mingi ça passé na moni bililo na okai pasi na motema bandeko na nga boza na moyedete na oki mawa moko excusez-moi na oki mabe en même temps pesinga kanda na habité to keseni penza na mokili kande baloba to keseni et na mona iba moi passé na Facebook baza kolia na bambanga batie musique lelo e komi ya koswana kofinga na miso bato c'est vrai ba koswana za na mona bolingo ba ko discuter ezala nango mais we komiti na balie public boya kofinga na boya ko s'exposer mobala yako ebisa bato ke non moi si azala ndumba azala na zemi tanga ke bala ye azala na zemi ya 2 semaines mona ya yete mais bizarrement azaka na moi si yango makambo makambo nzambe vraiment songa biso parce que na habité na auto sa émission moko certainement bomoni yango ou encore sur hotel na chaîne bomona yango ya mobali ya mwasi abomé mobali ka ba ja ba bilo rabwe. Les amis, il y a des choses il faut éviter hein, ils ont attention, faut boya yango. Faut éviter un problème. Faut pas olinga un problème. Moi si abomé mobali, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ba yo kana été na point nini na likamu nini aki oboma mobali. Donc j'avais même conseillé en disant faut ba osala ba choix na nzambe et na obakisa ngo susu pour vous dire écoutez oyebi moto ayebi motema moto ya nzambe moto ayebi pena mwasi asengeli mpo na yo eza nzambe moto ayebi mobali asengeli mpo na yo eza nzambe yango moni ato sepeli na moto avant s'engager pardon bondela demande à Dieu si la femme là fera ton bonheur. Demande à Dieu si mobali wana ausa bonheur na yo ezaka te po sepela ina ye il faut linga ye faut kozala il faut balaye parce que oyebite motema na ye lobi ezala nini ya ko franchement en tout cas babilo aboye elembisake na ebite ezopesanga kanda na pasi moko bozana ngo idete. Même na amitié les amis, je disais que toyebani mitema te toyebani bilongi mitema toyebani te muto okanga makanga na to muto zo sepela no luka bozani ba master motema no yebi état d'âme no yebi c'est important faut bondelaka c'est Dieu qui nous connaît tous mieux et ako lakisa yo ke moi si oyo to moi mobali bo tambola na malamu ouais. Vraiment, en fait, c'est ça. Hein? C'est ça. Et Nasuka pour chuter, je dirais, s'il vous plaît, apprenez à garder vos saletés. Hein? Dans la chambre. Parce que, ouais, il y a vraiment ma sonné. Pour discuter, c'est inévitable. Hein? Place ba vandi. Na couple kate, place ba vandi. Boy ba bon ba saleté dans la chambre. Hein? Si on montre que tu n'es pas d'accord avec ta femme, benga ebo vanda solo la dialogue eza moko ba solution. Tant que tu as un problème, surtout dans le foyer,
faut solo là. Si que tu n'es pas d'accord avec ton homme par rapport et le baba quinois, en tout cas 25 beaux solo là, c'est pas aux réseaux sociaux. De faire au 25 sur le bana biso que no tala za boya za mais ça qui toroté sikoyo ndenge bondi bo swani bo fingani bongo. O kapé bo kabani pété, vous continuez. Lobi ba mon abino mais bana ba bimba zoba bino bo bimba zoba. Et à propreté, c'est vraiment bête hein. Et ça vraiment bouzo ba idiotie moko o ka na habité on a le baki il m'attire bien fort le plan combo msusu abrutissement à niveau moko et pardon moi personnellement je pas supporté hein pardon hein pardon bande ko boy ba bomba salité na ba chambre hein moi si na mobile besoin yoka na tête besoin na indifférence na bino ba problème na bino etali bisoté gardez ça pour vous bon la solution kuna na bandenge na bino bon la solution na bandenge na bino so osani pour résoudre ba problème na bino et non boya ko balobani ko s'étaler to peut ko exposer ba zoba na bino na miso ba to pe na réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire? Franchement, en tout cas, c'est déplorable hein. Et ça vraiment qui tote mambozo dans la communauté congolaise. Mambozo le canaba vie na biso na ba couple na ba foyer tout ce que vous voulez donc ouais, nzamba songa bino, nzamba pambola bino bande onangai, c'était la grande dame na tolika na bonzambe toza na rapo to songa. To pesa ba conseil, to pesa ba toli. Oui, pour aujourd'hui retenez que na relation nyonso il faut bénéficier zala. Camarade mo yebi keta bozala nae azo apporter un plus. Mobali mo omoni que oui, en dehors on a no mbongo soki ni na sala so ni mais une personne azo valoriser yo. Tu vois un peu. Et ça là bien. Mais mobali moko azoko a humilier kayo a respecter kayo te moi si mo pardon, c'est pas la peine ce qu'on ça na nini. On ça nini. Parce que de telles relations motorobe psychologie hein. Tout peut être foutu en l'air comme ça. Ouf les amis, nana pour ça le bébé l'été pardon. Na o kusumu kapamba. Na ko mama matsa ma futate. Merci beaucoup. Nous avons pas abonnez-vous massivement, faites large diffusion. On est là pour vous, vos suggestions et au sunga, questions, tout ce que vous voulez. Et puis voilà quoi. De bonnes choses, merci beaucoup. Non, volevo proporre una poteva era una scuola ma patantina ne simba gati allo catala un po' C'est bon, t'as assez pelle. Non, ça, non, on a dit il y a 2 semaines.